Coucou. Hello. Hi. Voilà votre maman, hein? Omuni, batonne de ça. Hi. Hello. Hello, bonjour. Je suis Mamie Yanni, du service de décoration de la Providence, la présentatrice de l'émission Préparons pour le mariage. Coucou. Allô, bonjour. Bana bobenga ba maman. Lelo ba maman bobenga ba papa te. Nengika bana bobenga ba mama pe bobenga bana. Émission na bino moye bandi papa nous pour le mariage. Ensemble Tolanda. Maman Elia Nito suivant maman Eliane Nito. Namoni siko alfa bombika lo biabi ayesu ko lo bandi maman Elia Nito linga otika ba tranquille na na otika bino tranquille po tellement na linga bino nenge bo mankaka nga. Webinde bo mankanga te tellement bo mankanga. Nous sommes en poste, sur internet, cliquez à beauté maman. Papa, nous pour le mariage, mais les nids de poster en attendant bobinga et salinga bien assez pelé. Donc, nous les sous les locaux sont en abinon de notre on apprend tous les jours et on donne ce qu'on a. Les lots naïfs ne sous masolo au bino bolingaka au bino bosepela parce que ceux qui n'ont pas l'émission, n'a mon retour, n'a mon débozo benga. Ah, na bien émission va sepela ki nango. Masala mo ezani ya lelo ezaki bato babenga trop na bagen, ba body artist. Même kole belé boye ningi nini. Maman Marie abunga ki na été azalai kaka babi reculer pour mieux sauter. Na sepeli parce que na ba retour belé bo sepeli na ba body artist o wote ko tala maman Marie Alexa ki biso mais boye bisinga ki mais pourquoi o wana mususu ya kala to moni yangote to moni ka sika ngape na zuka allo bonjour maman Marie bato balinga miso papa pour le mariage bazo benga yo babi ndenge nini yo na ba body ya sika est-ce que ba kale baby de maman Marie nazani na plateau na ki repese mbote bonjour maman Marie. Bonjour. On demande jamais l'âge d'une femme oh ayo o penza ya Télé penza mto temo la société na penza par rapport à body avec tout le respect hein. Ah loko ayo sengi mami papa lembenza eh peu na tuna aja on demande jamais l'âge d'une femme tournez maman eh Anne-Marie Loïno kitoko hein et si bien na lembe oui so nazaki naloba te que soki mobile soki nazaki na ndeko mobile moi balate bali soye mais malheureusement basi bayoki te papa la kata caméra kataki OK mtoki na yete mais ça peut problème te beka la ouais ebi na luli yo ya solo bisa mba terminer de to bata mapeka na sama body maneke na bourreau mais vraiment mais maneke nous aura bien pour body ça pour na libo oui kitoko moi libo si donc taille bien marquée ma bourreau que bibi et le côté et batami pembeni nyonso tu comprends écoute bien ouais papa la mona openza bien o penza kitoko makasi ça va ouais ana yana mutu munga obenganga so abisinga ke simba ke bina domtili makenza ya solo est-ce que bibi na yoki kakawa so ka benginga ayebisinga ke simba ke wana ndimi maman Marie ngapi na balabi ya kitoko ko zala kitoko za ko nzoto mikete ya nzoto mike ati artiste ngapi mannequin ya bourreau na je paradis oui bi ke Sandrine jeune sœur dans moi dans Londres ndenga sepela ki na produit wana ya solo bisinga bi maman mais erna tele ki vraiment ngo leki o la taki ngo mais esali o taille ngabi ma chérie na bata makana sima body wana kaka na longo na taille 46 na taille 44 maman Marie na mona lobi mingi masolo lelo ouais masolo lelo bali pourquoi ina sika o ya kala siko ikomi mabe te nzungu akala babwaka te. Bonjour à tout le monde. Nzungu akala babwaka awa toye ate toboki ate maman ya mutaba souvenir non nostalgie te talaka mutazaka bongo mais oyo body magique au produit phare au esimbi ardis
yango yo tie nga na tiango na kati donc ta makambo na biso yango makambo minene eza yango body magique ndenge esengo lobi o bazoluka ngo batundi ngai ceci cela il a fallu nazonga nango pona nini parce que même ngai moko epai naza bazobenga ngai balingi body magique poni parce que body magique eza musa o esaka na kati ya nzoto donc biso tolingi variété pa ya artiste toza un body magique toza un body fashion ozomona oyebi yango modèle oyo ba maman balingi ba décolleté omone ti yo lati boye okoki kotia oyo tout comme okoki kotia oyo nyonso mbala ezoleka body magique body fashion baza neti ba mapasa voilà c'est toujours la même chose sauf na niveau ya ba bretelle ba rolongola ba bretelle olati eloko moko mapeke ezomonana ba body na biso oyo pourquoi ezosala succès Maméliane oui ndenge robe vandi boy ndenge na lati boy ozoko otuna acheter on a bien oyebi na yo mais ba on ba éviter oyebi ça ba moi déjà mais on ça ah non 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 na le bagno sauter moi s'il faut toujours azala moi côté mon ah non jamais 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 na intimité que na ça bango âge il faut tika moi mystère moi si so abusé ça c'est pas bon. Voilà pourquoi ils ont un secret na biso. Comment on est? Na moi azam ta secret na elle a un secret bien dans ce qui bazui a tché ba vendre na papa na salon o tozobima. A kotiler a kobima oh. Chérie, on ni nango susu. Ndeni mo komi su kitoko bo. A comprendre le côté. Pourquoi? Parce secret ya basi. Eza ya biso, on peut pas s'empêcher. Oyebi to bando betali solo tolobi ba gene bandi lelo te. Gene eza depuis moi si tango so bandi ko bota romona nzoto na eza ko changer. Donc oza a besoin ya moi coup de pouce moko boye oye ko sake place oyo eska mwana yaka ko vanda libumu ekei ezongi c'est tout à fait normal et se relâcher et comme soko lati libumu ebebisi elamba eza sous na forme te. Voilà la solution dans la banque. Mais est-ce que tu as un beau type dans le côté jeune, bah jeune fille, nous sommes jeune déjà dans la santé à ma casse. Ah oui. Mais bah jeune ne soit bah McDo, bah KFC na bah Quick, oh bah fast food et tondi, coller à l'air sur bah frites, coller à bah friture, c'est tout à fait normal. Et ça peut bah jeune te Maméliana, même bah mikolo et comme il n'a aucun déboina donc mon aîné est allié dans ma cambébélé. Mais même si les alliés dans ma camébélé, il y a toujours une solution. Oui. Solution c'est simple, sans risque pour la santé. Au royaume jamais moto ba manquer un hôpital parce qu'elle a qui gagne hardis, jamais. Mais pourtant on a parlé des gains. Oh ils ont kota batuna mopandi, ils ont déplacé ba organe. Gain oyo aussi miyo mokola takango yebi, ils ont la baleine na biso yo, ils ont tout droit, ils ont ça quoi mannequin. On n'a jamais manqué mon défilé à Goumba Moukongo, baza droite. Oui. Donc, ils ont pu se former bien, ils ont pu se allure propre. Yangoana, bagen nabiso, toujours conseiller avec assurance, avec fierté, et sa qualité supérieure. Tu vois? Donc, na zongi nango pourquoi? Toza number one. Na niveau ya mondial, toza number one, ya bagen oyo amincissante. Amincissante, et puis côté sexy. Oyo to lakisa ki yango moni émission na biso to salaki ezui ba commande moko ya kosakana te. D'ailleurs oyebi que modèle na yo oyo bazo benga ngai nalingi geni ya Maméliane babali Maméliane oyo eza geni ya Maméliane geni sexy oyo balingi yango na ndenge moko ya mukete. Ba jeune fille balingi yango nalingi geni wana ya Maméliane oyo wana eza lokola zèbre wana eza ba tache wana baluli parce que c'est sexy hein très bien eza très kitoko. Lelo oyebi que nayaki na eloko mususu awa c'est la papa là au bouger biloko nanga ha o mona que Maméliane on a monité o mona que lieu sacré yo mon loba on a dit sacré penza la jeune fille ba oh raté papa te attends zaki na kanda kande sili
ya mnene ezate soit siliki yo yeka oleki na yo oki ozwelo kokuna nzoko ozalaki na besoin olokoti ata stylo olokoti kaka voilà donc tala kaka wana komika ko nangeza na lokotelo non na olokotanga moko Yann Marie, namoni to solide moi mingi mais oyebi ki yoza la musala na yo ngape nazana musala nanga. Service traité de conseil la Providence o eza yanga mo mameli anit oyebi ko 10 ans. Donc na 10 ans na ngona na sengo makasi na évité ardis na peso que ça 10 ans ndenge la Providence est 8 ans déjà ah bravo. La Providence nanga ko 10 ans cette année na sengo mingi soki penza mba sungi na kanisi na osala fête nango ya 10 ans nango pour na ko renouveler pa vie nanga mariage mais ekozala na mois de décembre. Donc nazo singa na réalisateur na biso Alain Benza a balancé puis ça service traité de corps sur la Providence après to kozongela masolo na biso. Il y a une étude du service traité de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Voilà. Oyo. Yango zoloba. O corset na biso. Abenga ngo na bango mo anglais slim shape. Slim shape. Na wa shape, oyebi shape ezani. Shape. Shape. Yesana. Exact taille. Shape c'est ça. Taille. Voilà. Donc oyo ezo permettre pour faire fondre yo. Ah ouais. Mais oyo ezali libumu. Mboka ya libumu. Ezali libumu ka ya pamba. Oyo ezaka tolatika na libumu. Voilà. Et simbio libumu. So vandi no ka na ndaku, atozo sa misala. Kolatika aya taille na ngati na ngati na meka mengone ya taille na ngati oyo. Oyo eza taille moko ya mutaola taneti 40. Taille 40. Voilà. Mais yimo ko meka peut-être boina likolo pona ba mbata. Chaka kola sa bango. Parce que c'est vraiment intéressant, hein, t'as un qui peut avoir la lota musala, avandi, alati. Ah, ozomo. Omoni hein. Oh là là, et ça qui toque. Oui, et Mimi le quoi, on est la maman go. Et la maman, et ça va modèle mon boy. Kitoko, ah, ba maman bomoni hein. Bien-être regarde banto na biso ba maman. On te libino ba solution ba body botala nenga komi
Bon, remarquez, on a été à robe, Nathan, au bout de soso. A comme ça, là. Il y a le mari. Il y a le body, le bel body. Quoi, il y a un abandon ça, à ce moment, c'est un moyen. Non, le bel angola, non, le bel body. Au moins, si on est dans la tiboya, ma mélia. Si on soki na lingi, na kwe ko chango na kati lamba, ato la tipoto la kisabango, ba monde nezo plaqué, awa, débordement exacté, tala mukungu eza propre, kitoko. Donc lamba le obaki si yango likolo e vandi. Et puis le okolata, même on lati moulant, et ko marqué yo awati. Parce que eloko yo boye, et ko s'aplatir yango moko ozomona. Donc ba crochet eza caché na kati. Voilà. En plus, les autres tambola, aux autres salles à exercice, na yo so ça sport tout ça, aux autres transpirer, mais au dégoulineté parce que matière oyo, ils ont mis la transpiration na yo, mais aux autres faire fondre la graisse en même temps. Bravo. OK maman. Vanda na yo. Na mon société. Na vandi bien. Très bien, sans problème. À l'aise, tranquille. Na mon sur l'homme César na auto monter ce qui soutient encore la monnaie quelque ah, soutien na biso oyo. Soutien à ma belle oya kitoko wana. Webika ba poitrine wana ti. Oye les. Yo mo bien poitrine. Généreuse. Généreuse. Ah mon boulot hein. Poitrine est bien wana donc ça bien boyé yango wana. Donc talaka nde basali yango o eza satan. Donc mais ça ba soutien il faut ça ka élastique. Oh bato bana nini ya omona élastique so ba ndikpe ko lemba ya ko molanda mabele. Ba mususu balata ba. On a na mona jeune fille alati soutien et kati awa. Ah, soutien kati awa. Donc à ça presque on dit ça banda e kangika moi place au cas soutien so. Kati talaka. Mais oyoyo oyebelo ardi ça là soutien o ezaki pona relaxo que ezo mema penda poitrine basi o bakende ki liboso dans l'espace basi astronaute pona effet apesanteur ole ma belle sala ka bango boye ba concevoir ki soutien gorge oyo. OK ardi ça e ko sombango azuango komi marque na ye yango zo mona ke muto azana tolo akosa confiance na soutien oyo. Alors un problème en Congo pas cité et puis quoi atténuer pour na kenda na 3 pour l'accès à produit oyo na kuti moi si moko alati ceinture oyo ya pharmacie azalo ketu muke alati ceinture ngabi o ye ko sa ni na émission na présentation na rapport azandi na libumité ayebi singa lobi na zobela ozobela nini abiba komelinga ceinture oyo pour nazamuke mais tolo nanga effectivement place à vandi na zo mais les cancer les ani tolo ma chère tolo munene quoi. Donc elle porte ça à zo souffrir nango na tekeli soutien gorge oyo to ben en angel bras moi si na démonstration à lati soutien à longoli ceinture et sili donc memelier poids oyo nyonso et continue na soutien moi ça comme bien. Donc, et ça soutient moko, il faut qu'on conseille ngo pour na battre oyo, ma ba na besoin ya que à soulager mon kongonaye et puis atténuer effet wana ya ma belle eleke belé. Voilà, ça marche vraiment très très bien. Na niveau ya Mukongo, au moni oloba ah point munene boy. Mais justement parce que na Mukongolais moi ba bourler we sala kawana yango ekoya ezu yango nyosoto et kachango. Donc, leur otier soutien oyo, otier body magic na yo, na mukongo propre, et ça lui bien, monde yo zaboye, vous avez ba rouleau ezate. Voilà, tout ce qu'il est. Voilà, ça se pose na papa, tant papa au fongolo et tiens. Voilà, oyebi bila boisa la bien la nene. So là tu moza siko za bien. So au lieu de ofinga kaka papa fongola neti ko. Nzoko zenga papa fongola pa mona kaka moi. Bien sûr. Ndenge sali bongo. Eza ya yi kwa mona. C'est pas ça ta technique hein. Ah maman, ba technique ngo yo hein. Tokela mabongo. Bilo ya ngo ba yi biso ba maman. To kanga motema to somba parce que surtout to somba te. Boyebi ba papa ba tonga ka biso. Ya pesa kana poto là s'il te plaît. Oh ya. Oya yo, oya sanata oya nga. Oya yo. Ba mibali bozomona oyo, mibali apoto bakoma ko tonga koleka basi. Mobali penza ko vanda zo tonga mwasi ndio zo tonga mutu mususu. Ba jeune fille obomona kata za nzoto mike.
balataka body magique botali ye nengaza tala nzoto na yaza munene te ya mutu muso banana nga munene tala ta kwa nini il faut ko lata pona ko bongisa nzoto lelo to komi bato ya ba internet lelo to komi bato ya maquillage lelo to komi mutu nyonso ngaza la bien ba jeune fille bazana simaka bazolu kaka ba tonton baza où sont les tontons ils sont les tontons congolais ba jeune fille balingi ba tonton congolais parce que ba tonton congolais to bazana ba jeune fille bazana ba technique ba maloba mobo ba tonton congolais sabi arande tonton congolais sabi rendre fala ko rendre fala au monité ba jeune so botaka mingi ba Afrique c'est tout bato ba théâtre musicien tande ba rendre bana ba folle baza vraiment la technique la ko rendre vraiment bana ba folle au monde penza ko mola la kaka soko ala ali aloti tonton ala muka aloti tonton ala aloti musicien ala muka aloti muta théâtre ba technique siko balandaka bango ba mona o bataille yo mama place papa zo tiko zo ba ke ba misuni okokoza nango metengo lati obimi okena miso bato il faut la ta bien de façon que tango te makobo ke lobina ezate ke tango zo bina ba escalier wana evimbi ta papa zo simba ngo ezo gêner eza mibali musu kili banini eza mibali musu boki fait ali mobina na mwasi nete azo ngabina na mwasi pa azo aza bien da eza bien maquillé mais o aye moko azo ke soni alors na mokili ya lelo to luka to sanini to bongisa po mikolo pe ali soki basi bazio tonton ya pas on récupérer ngana ba bazo bundana nango la o tene pensa mo pa bi on a mis balé mbala so bia si tenatiki kaka po muta to sala lika mwana aya ba keti ma trahir na boko trahir ami na ngawa na comprendre on peut ça pensa na ba mama to ça l'effort to somba to lataka lutte contre la vieillesse biso na bango kana sima kaka lelo auto ça ba maquillage pour tout monde ba jeune fille mon petit maquillage ça biso pe kaka tozaka mbamba na ba mama bossa l'effort bola to la ta ngati bo mona ay mama Eliane na comment tata 44 na 46 secret na ra yango yo na bomba na ngate même ça bino vérité mama musu sezate na mona kipe ya ba papa lelo yete te ya ba papa na nuté tolobi to tina ba mama en avant mikolo to lobela ba mama toya na ba papa après oui ba papa ba côté en jeu après parce que ba maman de ba na besoin était oui puis qui nani réalisateur na Alain Benza na mon faut cancer parce que pe na moni moi libre aye na epsa ki ya na epsa ki na bio libu moi photo simbango oui na kapena kamera na ngamo ya mongo adi londole oui bien muta costume na mona batu bala azaka tellement élégant ça ce que ça adi on dit non en tout cas la pape simba kenzoto oui o tali pe aye bien ngo pete aye bakango monda za ki sefete afia ami yebi sikoyo mais eloko moko na mona ki la fois passé ta na mona ki adi londole na mona ki on dirait moi oui na epsa ki ngabi banda siko loko ni banda il faut ko stopper ngo ndeni yo so ta baby ça oui bien ça mannequin mais oui ah baby ça taille c'est ça donc et on a celle na donna sengi pona e fumu kanda vete mbali na ngamo ko ya yoko sana ye adina mulai ye penda 1m85 aliki adina mulai siku fumu kanda ngazana yipo zo mwa ezali donc faut ça ni ça misate koya misate koya oui e koya ko vous comprenez talaga ba pilier te to bongisa ba na biso ndi to zaboye mama ni mari te do biso na bango to zaka aboye en plus il faut lingaki mobile biso obima te tango ozobima mama komitikatika bongo te bongama parce que tikozo kende oyebi te okuta na nani aoza ndenge nini alati artiste belati artiste donc bozwa mael eya on le basko biso bato baota biso mpona moni réalisateur na ngazo bisanga lobi ekoki popo nga pena ba mwa mingi makambo na biso toloba eza tellement kitoko alors faut continuer mais eloko na koloba toza na 21e siècle oui ba solution ya ba makambo nyonso etali monene parce que siècle yango mpe eli bato bobésité eyeli bato badépression ba makambo ebele bato ebele bazoya monene mpona baproblème mutu nyonso wana problème mais si ozoluka solution mpona monene na yo si ozoluka solution olingo perdre puisque oza na besoin ya kochanger vie na yo biso toza yaka nga mpe nayaki na problème wana nga nazalaki na problème wana Mama Eliane na opesa papa Alain ba photo tant nayaki monene akolakisa bango je t'assure de la taille 50 lelo naza boye lelo sa taille nini lelo na taille 42
OK. Soki nalati elamba moko vraiment donc eza neti robe nakola ta taille 40. Tu vois? Mais pour te dire quoi? Dire que elo mon côté est impossible. OK, oyaki munene. OK, ozako déprimé. Mais lelo tu as une solution. Yaka contacter biso. Nga saka suivi na ko joyeux au fixer objectif na yo. To sali biso mi balé ensemble na geno yo. Si photo ba sa produit musu to zaki na ngo semaine ba émission musu swana pour na ko skola intestin to ko bakisa yango. Donc rien n'est impossible. Ko décourager te yaka benga biso. OK. Na numéro oyo 07 81 33 13 09. 07 81 33 13 09. Maman Anne-Marie Luendu na s'occuper na yo na osala suivi bato ebele ba sepeli déjà linga yo poza na kati. Merci maman Anne-Marie, merci Pedingue, oui, ce que ça va produit dans ya bloc on a vu c'est des bisognos parce que ça y est des bisognos sont tous ma ngop sont tous là ça ngo et ça y est bisognos. Merci na bino tout vous disposer ta na bino pour na rotala maman Eliani tout surtout ba oh balingaka MC papa nous pour le mariage oh eza makambo etali pe libala parce que ce qui paye quand na autour ba bino awa et cause elala na ngo déjà ça problème te mais tant ozo bimana papa sur la lamba la ta soutien mo ya bien et les misango bien, so éternel bien, et beaucoup le beau télé. Et c'est l'autre. Bon, est-ce que vient à peine d'être beaucoup là? Où est-ce que ça là? Et c'est le côté parce que Obimisi ma belle été. Du moment donc que on a été là comme on y bien. Et le moment où il y a bien, et télémisi poitrine bien, moi il y a des télémiens. Et télémisi poitrine bien boyo. Moi ce qui papa qui a télémis côté, moi c'est tant qu'on va appeler sur la habité. Il y a un peu. Et en tout cas merci beaucoup. Bon contacter bon linga ko benga ngamingi, bon benga maman Anne-Marie, numéro na eza affiché wana et puis a outi ko baye moko pe numéro na tout à l'heure. Merci beaucoup. Na pesi bino merci to kuta na mino mbala sima. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Tatanzan Karusak Muna. Mungu awabariki. Nzamba nibelishele bana betu. Bye bye. Bye. Donc, on n'a rien envie na poto. Baby Alain Benza, hein? Yende Kolo Masolo, ndi a sali idéologie à Singapore na biso. Telaka kendaka zonga bi non, on sa moloko po bamba na mai, oyo ba kendaka kin. Ba condition ba tiki awa, ya ko ba retrouver na kin. So ke kuna